Joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année à tout, alors à tous mes abonnés. Vraiment, message nanga de vœux, zo ya kalamingi te bo sepela non ma crasse. Bo sepela to la bino message de vœux na bino. Nous vous aimons tellement, tellement, tellement. Nous avons traversé cette année 2023 avec vous, du début jusqu'à la fin. Vous avez été très, très merveilleux. Vous avez été pour moi vous avez été pour moi une grande bénédiction, les Abakou. Sincèrement, sincèrement, bozalaki lipamboli munene po na ngai, et que Dieu vous bénisse de partout. Donc nzamba pambola bino yebisaka bino kokuta yanga na bino ezaka libaku malamu makasi malamu lisusu. Donc nzamba asala bino kaka bolamu ebele ebele lisusu pour chapeauter le tout. Nzambe abomba biso libela na libela, tozala elongo toyokana tozala bien, to se soutenir bokabela ngai 2024 bosanga ba bien makasi. Pour chapeauter le tout, pour encore revenir un peu en arrière, je dirais merci Seigneur de m'avoir donné na rolexasi la nandila na ngai po memeli ngai ebele. Faut être très reconnaissant pour l'année 2023. Vraiment, Ezaki Choua Malam, on a salaki ma casse l'année 2023. Donc, je bénis Dieu pour ça. J'ai béni Dieu pour les abakouk. Vraiment, j'ai béni Dieu. Aboumba Lissous aussi là. Koleka Lissous parce que. Vraiment, on a évité. Sans yo pena moboulou ma casse. Moboulou trop. Zalara Zalaka, bon séjour à vous là-bas. Aïcha Okoko. Okoko Abaïcha. Mams de nous. Ya Sylvie Bongo. Bino nyonso boza kuna baona yebi bakombo te boye bakada ato lingi bino donc to monyo kana to linga na linga déjà ato mona nika sika na lingi. Vous allez bien, joyeux Noël, profitez de vos séjours, profitez vraiment de vos vacances. Vous s'éclater ya biso peso ya e malem biso peso en téléchargement biso to s'éclater na biso kalate. En attendant on bosse d'abord. Donc joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année à vous tous. Merci na babone na ngai nyonso parce que bozali force na ngai, bozali sengo na ngai, bozalaka lokumu na ngai en même temps parce que bosala yango penza bien quand de toyokanaka. Na lingi na pesa bino nous précision moko avant na kota na vif du sujet à lelo parce que makambo mbondo epesa kanda en même temps. Epesa kanda makasi nazoyoka na silika na ko silika na beti porte na silika na obeta mutu mais na tiki nanu basakana tika bana basakana po ba mama na bango bazoya ba information oyebi ke mo so toza concentré na makambo moko boye tozo sala moko esenga mwa to limwe mwa tozongi ka ndenge ezalaka. Alors nayebisa bino que bozala prêt parce qu'on va commencer le live aujourd'hui à 19h. Si pas 19h, donc déjà bozala zalaka wana parce que nazolingana nayeba makambo susu na kei ko s'informer lisusu pour na ba information il y a bien sûr et net. Déjà je vous précise que vote aussi la lelote Queen S, je te salue, et aussi la lobby na minuit. Donc to bandi ba live na biso lelo lobby peut to la live na butu to la live na butu banda 22h lobby to banda 22h zala wana 20h 22h entre 20h 22h to wana to na live pour to clôturer le vote. Donc on a moi quelque chose à moi kania ka moi nini cha déjà wana pour te motiver ba tu na vote nazali lelo na vote ya batu 4. Mama Queen S na baninga na yemi balé na otanga bango na live wana. Et puis maman Marie France, merci parce que maman a moi $10 ne ya voté lengai maman mona yo. Et il y a aussi une autre maman, il y a France atina ki pe mo kania kanaye na ko votele ye nzela moko na zo la bino yango na live. Na la bino yango na live polo tozalaka bien to tika ki to bena na no pena no mikolo to komana ti siko to tala na to peser les pour et les contre. Siko to koti labo to ke ko vérifier na labo makambo ele ka ndenge ni pona la bino siko information. Na ko afficher te po boyebi po ani to zo afficher te po boyebi li kundu e komi lelo na kati ya makambo oyo e komi spirituel eza susu ya nzoto te e komi ya molimo. Donc biso pe to ko bunda na ba stratégie moko boye po to ko tikela ennemi nzela lekate. Nemi a kolekate ana place a kolekate. Il faut to la ki sa bango que nankolo na ba pesa ka sagesse na intelligence. Donc c'est un peu ça. To leki wana
ozana moi 50 francs 10 francs 20 francs na yo na minute oyo bongama parce que live eyebanda non stop so na bani na 19h nakei nazongi nazaka bongo nakei nazongi lobi tokobanda à partir ya 12h napesi bino info ya ndenge nini ekosalama calcul eza ndenge nini po le 27 na minuit nde esila ntango nakopesa bino na 12h wana nakei navandi nakoti su labo naye kobimela bino lisusu na 17h napesi bino lisusu nini eza ba programme naopesa bino na kesu su labo ta na ozonga boye 20h 21h 22h 10 minuit lobi tozana bino po badonateur ya mega naza na besoin na bino ba tap send botela boyebi ke internet ya matata botela nga pena na ovanda na umela wana pena na internet po lobi na kobimaka mukie na sisi makambo na osala wana na zongi na 12h na pesi bino info na bimisu muke en même temps na okota labo na 17h na bokele bino sous bord pour na pesa bino sous information en général tant na ko fanda ce qu'on poser ce qu'on partir à 21h 10 minuit donc ba donateur bozala wana pour na mega tap send des nango partout bo kanisa mega ya ko vandisa biso na live wana ya ko tala pela makamne ko lekati na suka po na minuit 1 minute na pesi bino information ya vote suki ndenge nini toyeba déjà suite na biso à partir à wana ba yaya ba mama ba papa ba kuke pardon botelema talaka nde bavandi kitoko boy taka nde bavandi pena vedi swentaibo na swentaibo ntunga zibambu tezo telengana awa na degré mo otikala kondima te awa excusez donc botika te na yo kasoni bomeka kosala yango te donc c'est comme ça je vous aime tant je vous aime bien. Donc, préparez-vous, soyez là quand on va commencer, jusqu'à ce qu'on va terminer. Ainsi de suite, on sera ensemble avec vous. Ça sera en direct et on va essayer d'en parler comme il se doit. D'accord? C'est ça. Naye si qu'on a zongi, na ba dossier na biso faut traiter. Nos vrais dossiers qu'on doit traiter normalement. Naye po to solo lango pena nenge sengini. Pona nini na mokili oyo batu balingi motema malamu te batu bazaki na kindoki ya visa na yena nous parce que certaines personnes bakanisaka que soki yo lingi ko aider mutu soki si la lingi a aider mutu il faut ça la na manière na bango boa banani d'abord ça c'est de 1 de 2 pourquoi on doit le faire à votre manière. On n'est pas obligé de le faire à votre manière. On fait ce qu'on fait na ndenge na biso. Si la rosala ndenge ya sala na ndenge na ye, ce n'est pas parce que vous avez fait, parce que vous n'avez pas fait. Il faut alanda bino. Quand vous vous dites ça, na lingana tout na mutu na bino, qu'est-ce qui se passe réellement? Quand tu te lèves un bon matin pour dire à une personne que biso ko tutokendaka bo kendaka wapi, ya gabia lobaki awa OK, baba ku nde bakabela ka mingi. Ye baba ku bakabela ka mingi. Baji ba transformer yango. Oh, c'est que ya gabi ndengazana, alors baba ku bakabela ka mingi, c'est maman la baba ku kabarate, de baba ku. Maintenant déjà baba kabelo na kombo ya sila. C'est sila qui te donne. Pour se relever ici la te baba ku kona ba piaote. Donc c'est tout à fait normal. Et ça si la mutazo pesa la musupe ba ku kona va pas pesa ya gabi, ba le kana pas si là. Ya gabi c'est bon hein. Donc ça la bien. Ah bon ça la est bien. Oh. Pour ni kindoke ya makasi bona milieu. Ba ma transformer on senti que mutazo lukela o kaka problème kaka mutazo lukaka kaka asali yo salo mabe. Ba lobi ceux qui mutu azana ina problème na yote. Yo ça effort ya koluka o sala mabe nzamba ya ko justifier. C'est Dieu qui justifie. Quand c'est la moutou pendant 70 ans. Mais mon colonel m'a reçu une décision ko blanchir yé. Yo moko ko ka moi que nzamba sali sur ba bêtise, n'a pas sali sur ba erreur pour que sa moutou a raison. Donc OK, il peut continuer kati ya buzoba moko boye, yo moko talo bien nzambe ni netininga. Nzambe moutou ça parce que Dieu nzambe non, éternel, tu es bon. Tu es tellement bon quoi. Nzambazo, babi il tient le cœur de roi entre ses mains. Babi nzamba endurcir motema ya pharaon. Phalo. Poati kabana Israël babi mate. Or que ça qui dans le plan de Dieu qu'il faut motema nae barozala endurci bongo pour que ba miracle ya nzambe salema. Pour que ba Israélite ba mona que mutabimi si biso en Égypte, ala camarade na biso te.
pour que de leurs propres yeux, de leur propre bouche, qui témoignent que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'était pas un Dieu camarade de Nabiso. Ozomona, ce qui Moïse réellement a qui kosala ba miracle wana nyonso te pendant que ce qui a ko réaliser ba miracle, ce qui a réalisé ba miracle wana nyonso te sans que Nzamba endurcir motema ya Pharaon, même ba Israélites ba ngaba boya ko bimana Moïse. Pesa biso ba preuve, on ira où? Comment, avec quel Dieu? Il fallait Nzambe moko ndai akota makambo na bango. Atelemisa motema ya Pharaon wana yinda penze comme apena mwindu tout pour que après bana Israël bango moko ba mona de leur propre yeux que ce Dieu là, ce Dieu de Moïse là, c'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu et qui ne ment pas. Il est capable de frapper autant Pharaon parce que Pharaon à l'époque ezaki lokola mythe, ezaki lokola mutu moko aza mutu te lokola azaki presque Dieu à l'époque. Azaki neti mwa Nzambe moko boy. Donc pour yo contester Pharaon, il faut zala penza. Il faut penza zala penza veut dire vraiment Nzambe moko pour mutu osangisa ba Dieu. Abengi bato, abengi bango asangisi ba Nzambe 4. Na oya solo na lokuta manga na besoin kopesa ngai réponse na ndoto nanga. Osaka na mutu abongo. Siko po Nzambe aya osiko ko détrôner ye. Ala kisaye que oza petit malgré yo ba mutu ba mono Nzambe yo Pharaon. Ngana ola kiso ngasi ko na Nzambe na tino petit moko Moïse. Ala kisayo que ngana sala na sima na ye. Tala pesa nga mena makasi pardon. Pesa nga mena makasi moyen te pas comme prédication. Eza ndenge moko. Tango sila ye na théâtre. Oh Seigneur. Nalinga quand l'esprit de Dieu. Oyebi tango nani frère Liforodicien la yembaka na sepela katango yo kitaka papa na yoka kesengo tango yo pambolaka ngai papa elekelaka nga ndelo tango sololaka na ngai papa oyo nde esai tango lobelaka ngai papa ngai na yembela Yesu ngai na binela Yesu mobali ya libale Yesu elikia na ngai yo Yesu mopesi na kimia Yesu akangoli wine Yesu Tant on a kota na ba dimension ndé na ko mailo mususu. Ndenga moko peta musila yé na monde de théâtre. Il y avait des pharaons. Et puis pharaon ti azo sila yé a réaliser raté ka osila. Au moment tant pharaon tant bana Israël, tant Moïse a sa pharaon libère mon peuple. Ba maintenant moi le roi fou, le roi liboma. Ba yebi ça que ndenge zana libérer peuple na ngai. Pharaon le roi liboma. Mais mutu ba ner neza ba Dieu dine tout ani na mutu toni po yo tele maliboso na ngai bisanga libérer peuple o ba en esclavage pa na nga. Ah Nzambe na lobaka na ngai yango baza esclavage pa na ngai. Vous comprendre? Ndenge moko. Cette histoire là moi je vous ai toujours dit que moi je ne viens pas, viendra. Na yaka biyela te. Na lo bango bongo en français, na lo baka nanga yango. Na yaka biyela te. Quand je viens, c'est parce que j'ai des soubassements spirituels qui me permettent de me poser quelque part. Je me pose pas les poser là. Et c'est comme ça que quand j'en parle, j'ai des références par rapport à l'histoire de la Bible. Et je viens, je vous dis, je vous démontre. Je te dis, quand Pharaon a vu Moïse, abi petit to boko ni ndako ya mwana moka muketo lokoti na kati ya mai akosa makambo bongo ndenge moko bango pe bando lo baninya o ndenge zana mutanda yo sala biso bagagi ne bandeli wana kutana ne lokote to lakise ne basala nini même chose yoka histoire pesanga mena makasi di pesanga lisusu amen komelanga sukaina. Faut pas chercher problème avec moi là parce que quand je viens expliquer là je viens avec beaucoup de précision et c'est biblique. OK wapi Bible ne régir monde mokili mabele c'est pesa mabele ce que OK wapi na lo les a régir dans Bible ce que OK fondé la biso côté nini parce qu'on est dans la Bible, dans la parole, on ne sort pas, on reste dans la parole. Et c'est comme ça que tant aye s'il a pas aye akuti Pharaon moko na monde dango
gumba mela ye, gumba mela nkolo, gumba mela ye, bazo sanjola ye. Yesko tango ye, petit Moïse, aye koloba ke ngai, naye komema théâtre, le cinéma congolais, libana ya ba frontière. Voilà, chacun a son travail. Toi, tu as fait le travail ici. Moi, je fais le travail d'ici à l'extérieur. Vous comprendre? Ezui, tu ezuite. Pour ça, ezuite, il rappelle ngana zong la dissous. Ezuite, ezuite. Pour ça, ezuite, j'ai des phrases. J'en ai encore. Je peux t'expliquer encore si tu veux. Et c'est comme ça que Pharaon, il y a théâtre à Tali. Abi mewana liboma. Kaba gago uto sala nanga na ba film uto sala nanga. Babimisi kuna ba vidéo na yo awa que non, yo ndengo zana obanda okumisa ye la patrona. Je vous dis, hein. Non, Dieu est merveilleux. Nzambe fa chayo, liboso ya ba fête accomplie. Ozu pena mutu moko oyo zo kanisa teke. Akole kayo. Ache wana sikonza ba yebiso ka ole kayo. Yo moko ta na ba sinis na ba kosnis na ye na ba tena na ba boutise zo simba te o senti que Nzambe ote. Pona nini parce que ce que Dieu veut faire, hein, il ne veut pas que tu comprennes que akomisa mutu. Bon, faut appeler ça au penza na dimension à comprendre que ya Nzambe o azora biloko ezaki pamba. Pour komisa ngo nantina. O ezaki na se amatisa ngo likolo. Nzambe abongo. Donc, ebimiselo mutu moko ko s'attendre le mois a commis penza na niveau yo kanisa ki te po mona ke eza loboko ya mutu te mutu esali musala wana eza loboko ya Nzambe ye moko euti lola musapi ya nkolo ya moko euti lola ekomi likolo SB. Vous comprenez? Vous comprenez? Bongo sikoyo yo koloba nini na makambo nyonso. Okoloba nini? Okozanga eloko oloba. Voilà pourquoi banga Nzambe. Soki tona yo, osalaki musala na yo esili. Nzamba bani kotombola batu mususu. Soko lingo réussir. Pene ya batu wana. Zala na muteo malamu na bango. Soki olingi, bomeka kotambola ta na mwa cohésion. Zala pene na bango linga bango na motema ya solo parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Nzamba okota tina kata motema na yeba ko sala excusez-moi ça semblant. Opé ça apparence à l'okuta. Dieu est comme ça. Mais si tu es sincère au plus profond de ton cœur, au moment que motone ko s'éteindre et ko salaka mwandam. Mais ceux qui ont résisté le quoi Pharaon, maya monane fonga memela yo. Maya ko fonga memela yo parce que Nzamba linga abongote. Nzamba linga borgueil te, Nzamba linga bato bachaka na etembe te, Nzamba linga te atombola mutu yo zo bundisa ye. Abando finaka o finaka bongo ndo osila. Ti oko sila yo moko ye juste. Ba remplacer o pa mutu mususu, même pas poste na yo wana. Ba remplacer ki Pharaon wala so Pharaon dinaki na maya kufi. Ba choka Pharaon mususu. Ba ezeno ke tika poste tika la vide, te? Mais si ko ya mpifo ezala ki ke Pharaon a remplacé qui azalaki pas na moi reine na ye mais siko ya Moïse le kai makasi parce que kana talakaka désert talakaka nde mabe yango wana nde problème. Donc repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Avant la silisa na ko silisa émission te parce que ne ya problème ezali mbondo. Naochela bino voice ambondo. Naochela bino. Donnez-moi quelques minutes. Na loba na mukie et puis naochela bino. Kindoki ya bato e monani ikola mtoto ambondo. Bondo, kobanga te papa. Attendez. Qu'est-ce que vous croyez? Attendez mesdames et messieurs, attendez. Vous croyez quoi? Que bino na cha audio ambondo kalate. Mais avant la chana no audio ambondo. Ozela. Kutu na omo aneti. Bon, tozela na. On saura ça. Na bengi mbondo abelaki na ki kotala ye kote na koma kita na komi pembe na place ya adresse a pesa kinga. Il était tellement pas bien. Na et sonné à 8 nga bena zaki impatiente na ke ya pa ko benga nga bia lalaki. Na bia désolé na zaki wana penza to bengi yo aux 8.
Abiate na olikande émission te. Mbondo de Paris est malade. Oui. Il était malade. Déjà, Nzamba Bikisi est déjà. Pour déjà, Zara convalescent. Donc, il n'est plus malade, mais il est convalescent. Il faut à récupérer, ainsi de suite. Vous voyez, Bika est malade des Alaka. Ce que Betty, il faut attendre à récupérer. Et du coup, certaines personnes, bah, qui Mbondo a zobé là. Bah, comme ici, au sujet de moquerie, quand on ba mesana. Quand on ba mesana, l'élo est beau comprendre que l'élo ko basali Mbondo. Et là, qui même quand ils partent visiter certaines personnes, ils allaient répondre à humilier bango. Ba humilier kande batu na kati ya moment na bango ya souffrance. Mutu azo ka pasi. Mutu azo bela. Peut-être que déjà azu be fort na ye, azu a kotisi na kati ya maladie na ye, ya koluka lobi ko na ye. Après bino boye, comment luka ko humilier pour rendre les sous plus malade qu'avant. C'est quel cœur vous avez? Mbondo n'a jamais fait des SOS quelque part. Asala SOS ata mukolo moko te quelque part. Mbondo atikala ko benga mutu te. Batu ndende babe muta batu babenga kaye oyoka muta bengi eboye ayebisi mutu que non je suis malade, je sais pas tourner et tout ça là. Point barre. Ata mala moko te Mbondo atikala ko yebisa mutu que ndenge ezana nazobela nazangi mbongo akisi nazangi mbongo alipa mbongo akwanga. Asali yango te. Atikali ko sala yango te pour votre information. Mais il est souffrant. Abeli penza ka abeli penza. Il y a un coup, toi, par ce même message, na numéro en Mbondo, bozana, ngozana, ngota bengangai, bolinga kaye baba kou to soutenir Mbondo, s'il vous plaît. Ngana beli saki mwana na mona na mutaye ko sala nkolo bana ngai te poda linga na pete baloba, pona ba raison mbele. Poto yebani. Mais na beta pe li solo te na mzavana na mwana na tala mamnanga, j'étais tellement concentré puis j'étais en prière, je voulais pas. Et puis, c'était pas de maladie, Robert l'a dit solo, il fallait que je sois concentré. Déjà, nous, on avait déjà fait 1 mois à l'hôpital. Tout ça là, on avait déjà fait 1 mois à l'hôpital. Il y a KO, donc on a appelé KO. Et puis, redonnance, 3000 et puis, mais qui t'a la qui dit. Naza, n'a pas pu, n'a pas quand elle a vu la photo au monde. On a appelé Helio 14 nini. 14 nini oyo examen moko ke tout nango $300 scanner ok ne boyo $280 aussi ce côté radio ce qui du crâne ce qui de nini kuna $195 yo mo pe hotel lo bité nzambo a monene souffle de vie oyo ya camarade na oti à côté de ça on te prescrit des médicaments ka kisi moko Moutou fois 3 fois na journée, mais qui si moko ya $30, $30. Tongo midi pourquoi? Pour une journée. Or que la journée wana ozaka na kisi wana te. Wana ba kisi musu faut accompagner ba kisi wana. Et tu te retrouves dans la pharmacie na $500 pio. Mais qui c'est combien il y a une semaine te. Zambe. Botika osaka na ba tu soko ke na moi $100 na $200 na yo, OK ko sunga mutu, ozi okomise lokwa nyama. Il faut humilier, filmer, ça, ce qui n'est pas. Et puis, Mbondo a tiré le senga SOST. Mbondo a sa famille. Famille, Mbondo de bon bien posé, hein. Ndambo na ba bien organisé, bien posé. Bino sko boza boya ko humilier mutu ka senga ki bino ka senga ki Bellevue na lo bango clair. O Mbondo a benga ki Bellevue, a sengi Bellevue lisalisi. A senga yo mukoni. Asenga ki yango mukolo nini pourquoi vous êtes méchant comme ça là nenga bo mesana nde bote ko sala ya de loin ndemo bo mesana so mombo kende pa mutu fo bo humilier bo silisa e valeur yango wana bo ngbo ya nango siko pa Mbondo bo sala neti que Mbondo asenga ki aide comme ça bo kende bo filmer Mbondo n'a jamais nazo rassurer bino abaku Mbondo atikala ko senga mutu te aide même nous autres là atikala ko senga biso aide te Ata ebisabino ke ndenge zana bo kotela ngai bo betela bo sala élément moko boye ba senga atikala ko sala yango te biso moko nde siko awa tozoloba ke wana mutu na biso pour ceux qui veulent l'aider peuvent l'aider biso to utaki kuna to kutana ngina ete tozozonga lisusu tout ça là pour chercher ya ko accompagner mutu azala na biso parce que bolingwa solo ezala bongo abaku bolingwa solo ezala bongo na biko ba bata bolingo to sangana ata sengi te to sungai asengi yango te
je le précise à Sengite. Mais pour na musalo asalela biso, pour na kozala na biso azalaka na biso. Pour na ko défendre mams na biso. Abakouk wana ozinko sungae sunga mono de Paris. Ozala numéro na été, oyebi biso to pesa yo bengae. Ata yambi te, zala patient. Pour biso on a besoin nécessairement ya nini te. Ya ko filmer makambo to sala te. Monde était très malade. Bilo musala bi moyeto lo bango ezate ba détail muto lo bango tan yemoka oyo ka azo makasi ko zonga na ba TV. Monde était très malade, bino bozi mutu na etana ya maladie. Bokomi ko sala ba montage ya ba vidéo pour vidéo ata moko ya mbondo ya malade ezate. Mutu ako sabino te ezate. Bozi bo sali ba montage ya ba photo moko boye, bo dénigrer mutu obela. Bino bo bela ate. Bosi bo dénigrer oh ayi ko senga bino mbongo. Vraiment moi je me pose la question de savoir hein. Au moins il sali si o kendara o li sali si utara pa nzambe et humiliera mutu te. Soki nzamba solo a visiter yo. Ton nzamba solo si motema ya mutu po ya ko visiter eza sans orgueil. Ako humilier te. Li sali si wana okoka Bible baka il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et repère ça pas cité. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lisungi wane kozala bien, kozala propre. Yo mota ondo vanda. Etangisi oma ya mise sengo. Ah Seigneur. Muto a visité nga. Te nzamba pambola e. Muto ba visité ne fois témoignaka. Bola muna bino. Bongo nde bonzambe zalaka. Muto yemo ko pena fane lobi ah te. Makamba sola ki ngata na belaki. C'était bien. Mais yo zi mutu. Otandie le kwa likayabu. Po yo lingo pesa aide. Pour na orgueil. Pour na ko nourrir orgueil na yo. Ce n'est pas pour chercher à vouloir du bien de cette personne. Mais pour na ko nourrir orgueil na yo. Ok na libala mutu. O humilier ba marié. Yonde mutu komi vedette. Ali ko zo végétarien partout. Ozi o lati yango. O botoli na ba marié po za jour na bango. Ye libala. O botoli bango zo leka. Ba o filmer. Bala kisake yo mte na kado nini yo. Yo mte salaki boye. Yo mte soutenaki libala. Yo mabala bino ekufa bino. Bino mabala ekufa. Mabala ekufa bino. Boko yeba. Boko yiba na webisa bino. Donc botika ko humilier bandeko na bino. Na masolo na bino lokuta. Na makambo eza ya solo te. Ozu muto lingo humilier. Bolinga senga bino. Yaonga na tuni. Soki nga na zui charge ya maladie moko boye. Na zati sio na nzoto. Lemso ko bomba ngai te mso ko sala yango te. Mais sikoyo quand j'étais à l'hôpital avec l'enfant, c'est là où j'ai compris que attends na ke kotala mutu na $100 $100 na ngai na bete la yango tolo te. Attends mukiete. Peut-être que mutu wana dépensé ba $13,000 pour mon maladie ya mutu na etelema. Certes, pour yo ko sunga ngai na tango na nga pasi lisungi na $200 isunga ngai. Je te dirai merci. Le roi tata Jaël, tantine moi linga ku mama TV ba stanga ete. Yo penza ko mama mabolongo na nga so ekiti na se niveau na tambelela ka mama wana mamba salinga. Mamba sali po na wine. Non. Ayo kaka par hasard ba betele lisolo pa mutu. Ah mire obelisa mwana. Abetenga na ke mona na miso. Ayebi winner quand même à monaye plusieurs fois. A sepela na apprécier kaye pour ba solo mamba nzambe ba sa ba discussion mamba Bible na winner et tout ça là pour maman na pas sambela makasi. De cette dame là na fanda boye na somba bakisi na somba bakisi na somba bakisi na suka. Na mona ga ye otalanga. Atikeli nga enveloppe na fongola enveloppe boye 500. Nana bi hôpital ordonnant nani facturation et bimi à hôpital Nyon so qui 8 000 7 000. Maman on a déjà pena $800 hein. $800 ou $900. Tala muto eko sungo acha alinga kakutu te kutu ngam na obeta mo diso alinga kakutu wabeta lisolo na ete. Ane pe mamba réseaux sociaux te. Alinga kate.
Et dans la couple mosusu bakamwisaki ngai. Couple wana bakamwisaki ngai ya papa Benjamin na mwasi na ye. Petit na ngai kombo ekimi. Bana limité wana. Chaîne na bango il fallait la salle na chaîne na bango pendant temps wana na kokisaki tout. Attends un mois te. Ndemo na ye kobela ngai tout ça là. Mais on était bien et tout ça là. Nazoye bisa autant bataille, ba ye kotala ngai na hôpital. C'est aussi parmi les gens qui m'ont apporté leur soutien. Ba ye 2 fois. Ba tikeli ngape makamour à moi bien. Nyo sona kozala bien na bato. Wana penda la femme à Abakouk. Maman Katika Nika pa soutenaki ngai. Merci beaucoup maman. Maman Zozalobe ayeba kita ye kosalela nga geste na sima. Merci. Maman Florence da Flo na ngai pe azalaki wana kotindela nga bakisi ya mirai pesa bakisi nini batindi kuna natindela semaine ndenge nini sombela ta mona ta bombola na pela na mbongo te mais o santika obunda. Maman Alice Landu. Merci. 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 Merci à vous. Moi 4-5 personnes nanga wana nzamba bakisela bino kaka bozanga kateli benga na bino ezanga kate. Ate zaki $50. Ate zaki $20, c'était important. Et puis boya ko humilier ngaite. Et comme rappelle jamais. Bokaba na mutema bonzambe. Bokaba na mutema bonzambe. Moi ndambo ozuko quand c'était que ça fin du monde, il faut ya ko humilier yango mutu. Peut-être que mutu na binisi ba facture nyo ça nango. Okomona ke mbongo na yo ezaka une goutte d'eau dans la mer. Alors qu'on humilié était pour les $200. Qu'on humilié était pour les nini au Bosangani 85 personnes pour qu'on humilié mon tout pour boutique il na suka na $100 $200. Pour les na makasi na de Bosangani ko itiki ata $3000. Siko bolongo na o wana kuna bolingi bo humilié su mbondo. Bobi mi sa voice bino pena ba sengi bino lisali si bo enregistrer te. Na lenga na yebeli bino. C'est comme un mbunda ya tongo midi pourquoi. Ndika na ndika eke zongi. Et puis eloko yelekela nga na nyonso on ezaka. Lelo bo comme ça mondo adversaire par rapport à quoi? Poto za la pena sérieux. To la pena sérieux to zonga bato. Mondo pena nenga zana si aloba mabe ya Bellevue. Aloba ngwapi. Mondo na tika aloba mabe ya Bellevue te. Mais eloko bo yinela mbondo ka po azoloba vérité. Ya mambo asila. Donc fallait mondo akosaka ndenge mondo akosaka te alobaki asila pena ayebi ndenge mondo reconnaître sila reconnaître sila nde problème bien qu'azo reconnaître pe Bellevue na degré na ye mais le fait qu'a reconnaître sila nde bo comme ça mondo ennemi na bino ya vie bandeko soko lingi ngai te ko sala sensibilisation campagne de sensibilisation te que baduke so pe ba linga ngai te bambondo pe ba ndima te ate za vérité ba loba te non c'est de la sorcellerie, c'est de la vraie sorcellerie, c'est de la vraie sorcellerie ça botika mbondo kimia soki bo na projet ko lia mutu na bona ne bo lia kuna pa na bino soki bo tela ki e poison po bokanteka ko kufa te abiki na informer bino ka biki ala ndaka traitement po azosko makasi dobo yebisa nganga na bino ka échoué bayibo ba vida kala boni kindoki na sa moyi boloka boyoka somote boloka vedi bo bangate vedi boloka bo à l'aise des sorciers bozi pe muto ana kati ya pasi obi ke soki ona na kati ya ko pasi ya bongo ya maladi bato ba so baselo ba vidéo ba pona ba humilier yo c'est que ce sont des sorciers ba pela bato balingi ndo kufa balingi comme ça ta la tension ne mata ba bo mo ba moko bo ma mutu te bino moko nde boko kufa liwa bo lingela muninga na ngonde ezongela bino etani so bo kanisela ya ngonde ezongela bino boniko mais boni boye ko mbondo kola bomba yo papa attendez bakozonga bango moko na bamakambo na bango bayelaki babi mitambo botelaki biso bango moko bakokota na kati ya mitambo na bango ngana koleka mopanzi pembeni na koloba nazalaka na nzambe
na nzambe o azalaka likolo ya bonzambe na ye eloko mosusu ezalaka te ye nda nzambe fin point final likolo ni mosusu eza te yango eti na ngai nayembayemba ngai nalingi ye Yesu oyo ngai nalingi ye nzambe oyo ngai nalingi ye Yesu oyo ngai nalingi ye papa oyo mopanga na ngai nalingi ye nzambe oyo ngai nalingi ye Yesu nzambe oyo ngai naponi ye Yesu oyo Yesu oyo papa nalingi ye oh nalingi ye Yesu ngai nasala nini posepela nanga ngai nalingi yo lisungi nanga ekouta na yo ngai nalingi yo iloba pe bilaka na yo nakosimba ngai natika mopanga na ngai nalingi ye Yesu nzambe oyo tolinga Yesu tokangama na nzambe YouTube ekotiki ndoki maseke bokolia sasana nayebisaka bino yo tobomba mipena na creux ya loboko ya nkolo foutez-nous la paix, on est concentré à faire des votes, à faire des histoires sérieuses. Quittez avec votre sorcellerie où vous voulez manger quelqu'un qui vit normal, vous venez mentir sur une personne qui est souffrante, qui était en plein maladie, nanukutata évolution ezalaki nanuté à la période vous venez pour vouloir le tuer, des sorciers. Bozo kosela ye makambo bozo tala. Dieu ezoya, Dieu ezoya. Boroyoka boye pape pa epe muta tembe. Tanga otelema bo comprendre. Tanga zonge l'émission. Ndika borolia elongola mutulinu. Boza kimia boyeba. Mais à tous les abakouk. Vraiment ce qu'on a moi 50 francs pour nambondo et ça abiso bien. Et ça abiso bien makasi. Biso pe toketa la pembondo. Po tokendaki déjà mukolongo alala ki tobengi azuite. Tosoli sous na yesu sous lobby. Vraiment il y a une nette amélioration, que Dieu soit loué pour tout ça là. Botika rozo maladie à muto comme ça humiliation. Bino ba mabanga, bino bela ate, bino so bobeli mbamo ya yesu akiti si docteur abuti lo la kiti hein. Keba nzamba obeta bino maladie musuto ya hôtel bino hôpital bo pola. Keba ba jobo ça la rabato la bo keba ezongela bino. So moni mutazo awasala ba sortie médiatique kitoko ezo simba bo kalengani bo ke ko simbela bisala sa bo bakele malade ba jeune abino. Bo belisela ebana ba jeune abino. Très bien. So moni ke muto na pela bino mal à l'aise na internet bo luka ba ndenge ne so bo ko kate. Bo luka sko bo beta santé na ye, beti santé entourage na ye ya ba jeune abino. Très bien, très bien. Nzamba lobaka. Très bien kitoko. Boke bosali ntintani bosali rassemblement na bino de sorciers po boya boluka bo humilier ye bo belisela ye na degré moko bepo aya kosenga SOS abandolela na TV ale bino sko boya bo maloka ba donateur bino bo maloka ba nani oyo bokeba na bisangisela bokeba na bidwa ba kado bozozoka na mabala na bino na banini yaya bokolelaka bosa la prudent so boza prudente tout la dikulu tale tout di dikulu lutade lutu di dikulu lutale lukamataki kado lutale tolobaki te topesi bino mayele ekomi bongo na net so mutu amoni kotia ye mulunge aluki solution obelisa baproche na yo ya korendre yo faible nde stratégie bato bakomi na mikro po bunga nanu po bango na nsima bameka nanu kozwa mwa relève mais oyo nzambe aponi ata obundisi ata avandi 15 ans mokolo oyo alongoli bino nyonso alokoti bino en attendant bobongama mpo na vote
losambo kotika te mbondo makila ese bomba yo ebatela yo ezala na yo processus na yo ya guérison ekende mbango koleka convalescence na yo oyoka bien. On est derrière toi, on est devant toi, on est à côté de toi, on est ensemble. Et l'autre est l'écart, microbe est l'écarté. So ba doalinga ba salir yo ba ozwa par na bango po etambola rabongo. Nzamba bomba oli susu. En attendant à tout le monde, abonnez-vous et partagez, commentez, likez. Surtout 2024 yango tozoko toko tongona kitoko pe bien bonne année na ba famille na biso nyoso. Tika nzamba batela pa bomba biso. N'hésitez surtout pas à se soutenir lisusu plus na 2024 parce que soki mutache soki toche vidéo, peu importe, même si tu ne veux vraiment pas suivre le contenu parce que pour ceci pour cela, tu ata moninga kaka elekaka ya bongo, ocheka like otiki no ezotala manango kuna yo sala makambo susu surtout bino mbozana na ba méga te bozala nde mingi na ba giga bozala mingi na internet no limite. Et ça manière pour soutenir biso. Toi nango vraiment besoin pour yango na ne poso la bande senga nyonso o netika senga. Mais si vous veut dire manière de soutenir ngezali yango na peut permettre à ce que moi revenu ezala mais na décembre pena ezaki mabe makasi to meka ko bongisa. En attendant to ketela ba film na biso aussi l'américaine en attendant to kende ko voter parce que yango na penande ezali ya motu ya koleka makambo belé et on se revoit au mois de janvier avec beaucoup de force. On a quelques émissions qu'on va diffuser avant de clôturer 2023 et en 2024 on a plein de bonnes choses qui arrivent. Nzamba batela biso bomba biso ba dongolo miso bayoka soni abomba biso na makila na bomba ba famille na biso ba na biso na makila na ye ba dongolo miso ba simba te ba koma te ba tutana te ba pusana ta mokete o ne so bazali ko kanisa pona ko yeba ko humilier ko yokisa biso pasi to ko yokisa biso soni et là ta bango moko na mabota na bango au nom puissant de Jésus. Dites amen après moi, dites amen encore. Bye.